Bandeko, bolobaka nyonso, Papa Robo tika Jaël. Tika Jaël. Mais foko yeba, makambu oyo nga na salaka, bemission o nga na salaka, pona Jaël, Jaël yemoko aloba tokanga dachuana. Tokanga dachuana. Donc Jaël banda ya. Abima na internet et loko impressionna bato na kati internet pour na Jaël. Papier que zali de papier à Gindumba te Zambi. Gindumba te. Nicolas. Tout ça là bango calmement, lentement et puis sûrement. Oh, j'ai la personne va le thé. Eh, le bruit le couverture de pour que l'on se calabinga. J'ai le chaud de chaud. Je n'ai pas assez pour la zone à cité verte. Je n'ai pas assez pour la zone à Tchad. Je n'ai pas assez pour la ta. Ma place est belle. Je n'ai pas assez pour la zone à faire retour au Bercail dans le fond à Kogo et Lemba. Mais le cas ça déjà sorti. Aller sans retour. Et Jacoko na zonga. Ma tunia so bolinganga. Domina tellement maman quand tu me tiens ma belle ma casse. Domina devant domicile ya. L'accès libre. Hein? Quand tu bien nga la boucle pang. L'accès pas sur ma sima. Yo, maman solo banai. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba, Jaël Show a impressionna batu na maloba na ye. Soki akomaki na relation makasi na ex-patron na ye, parce que bamonaki modèle azako loba, pe bazalaki sir na maloba na ye. Ezaka te po bina na quartier latin po azako défendre. Mais modèle azako salelango malobane en tout cas ezalaki mutumoko intéressante pe azalaki ko sepelisa bato nyonso pe azalaki ko bangisa bato ndenge na ndenge. À niveau moi il faut comprendre. Ma vie étoile la chance. Et non pour la beauté pour la mabete. Rose no pe canon nous on a chance de rendre étoile. Rose no mabé mais on étoile makasi. La biso ba auto bateli na sali kasa ba bi trop parler manga passe ba lianga na sikoto calamité fona se déchaîner. Les jours films et bima. Pour y a na ba livre tchani kwa mesa. Au futa na bon. Au somba saka sima. Pour comprendre. Babi mayele le kebele kwa internet calamité elenge si la succès aussi la ozuinini. Ozuinini internet. Bando comment communiquer ozuinini à part buzz na kindumba. La réputation ko beba. Ce qu'on a sima na ngo ozuinini. Pour ça va bilan pour faire des pas de comique ngata na internet na zunini et puis na ya na zani tant on a nettoyé avec ba ko bundi soti na suka devoir équipe devoir nyonso te na devoir moko ko constater tant on la livre kenda on la se passe passer les la qui se misande des okoba soko kosi ba ko kanga ka internet ezo kanga ezo funa pona moni ba gele ki to kena musko bongo kwa Nicolas, il y a un son dans la voiture. Je cherche à te soin dans la sac à ciment. Oui, mais Nicolas, il y a zélo. Oui, mais Nicolas, il y a zélo de mati. Ciment de mati. Kayas. Oui, mais que son bagage pas banane qui me fait dans beaucoup à presse pour dépenser moins. Oui, puis nous me commandons mais quand on finit à l'ibali. Pardon. Pardon. Là, il y a un son dans le téléphone. Il me reste dans le cigare. Alors Jaël Show makambo nyonso aloba na biso bande bandeli timukola suka aloba na biso toujours tobosana image wana te abetaka tolo abetaka mukongo abetaka nyonso yango wana bandeko soki ngai Papa Robo nazali koloba pona Jaël Show ezali teke na ye na bebisa makambo ya Jaël Show mais zali kaka nazoloba oyo yemoko Jaël Show aloba na biso
tokanga date yango tolanda ye yango lelo oyo soki Jael aza komonana ata esika moko te makambo aloba totuna bato mosusu yango tomitunaka mpona ye moko soki pe amonani te atie sine te problème eza te toko imaginele ye neti sikoyo azomonana te eloko ya liboso tokoki koimagine ezalaka kaka akoti libala eloko ya liboso eleki nyonso oyo tokoki koimagine akoti libala ya mibale eloko oyo ekoki kobomba ye azali gravement malade ya misatu ou bien azwi likambo moko boye elongi na ye physique na ye nzoto na ye echange babiloko oyo penza ekoki kobomba Jael po Jael monoko mbanga aza nango ya kosakana te lokuta oyo bato bayebaka te oyo babengi démagogie akosaka mpona intérêt ya quelque chose wana ayebi yango koleka bapoliticien yango ngai papa Robo tango nayaka mpona Jael nayaka te mpona koloba bilobela me nayaka koloba makambo oyo ye moko alobela biso pe oyo atikela biso toloba mikolo ekoya penga moko pe na bakisaka lisusu oyo ya kwanga fo ayekola kolamba kwanga pamba te saleka age ya koyeba kolamba kwanga soki mama nalambaka kwanga na age oyo Jael ali nango ye akomaki mosika na ndenge kosakana te alors kwanga na Afrique du Sud ezali mbongo ebele ye moko pe alobaka ngo yango wana eloko mosusu nasengaka Jael nde asala yango wana me tango na yaka mpona koloba mpona Jael en tout cas bozwaka ngo mabe me boyeba ezali liloba pe nyonso ya ye moko Jael ngai papa Robo nasalaka kaka oyo Jael sho amema pote biso tosala nakanisa bandeko makambo nalobi yango wana pe Jael ye moko alobi bomoni yango boyoki yango bolandi yango oyo azana tembe to likamba kotuna no ngai te luka Jael otuna ye ngai papa Robo nasukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.
Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.